Bonjour, na balandi nyonso ya radio télévision. Bonjour, oyo nyonso bazwa temps ya kolanda biso. Na moment nyonso. Toza mikolo na émission na biso oyo spécial Moïse Katumbi oyo tozolobela mikolo oyo. Na makambo oyo eza koleka ya malamu te, il faut to dénoncer yango. Bandeko nyonso ya partout au monde entier et surtout ba Congolais, toza na masango oyo eza ko déranger peuple congolais. Ba homme politicien nyonso oyo toza ko perdre bango. Ba valeur en tout cas il faut to banda kolakisa ba oyo baza quand même d'une ya ko diriger mboka na biso. Biso na kati ya radio télévision toza moko ya bato oyo to betaka tango tout moment pona likambo etali mwana mboka Moïse Katumbi Chapo na ba bien faire na yo asalaka pona bolamu kotala population na couche nyonso. Basango lelo tolobela oyo toza kobunda mikolo oyo na koyebisa bino ba problème oyo etali mboka kotala baponami eza na musika metolo ba pona homme oyo biso aza homme idéal pona biso eza Moïse Katumbi Chapo oyo to tcha déjà to vota pona biso. Moïse Katumbi Chapo aza mwana mboka aza moko ya ba congolais oyo aza souci ya ba congolais nyonso. En tout cas tokobosa na te kopesa na mbote ya ba oyo nyonso ba zwa biso ba oyo ba pona kati zo comme chez bango topesi bino mbote na bandako na bino esika nyonso bokozwa message na biso. En tout cas merci beaucoup. Mbote na bata nyonso oyo kozwa video na biso. En tout cas eza malamu partager yango na baninga epai nyonso moto alingi ayoka sango malamu ya mboka na biso ekolo Congo. Il faudrait to partager ba message na biso boyemaka ba video na biso eza malamu bandeko. Mboka na biso esengeli batu ya mayele batu ya bolingo oyo bako accompagner mboka ekine liboso. Ba problème oyo ezo passer bomoni ba makambo ezoleka belebele ba oyo baboyeli ndeko na biso liberté provisoire boyebi ya Vital Kamerhe oyo bato bamarchaki mais simité baboyi en tout cas comme troisième fois baboyi to veut dire akobandela susu kokotisa so ba recours po ba azwa liberté provisoire wana boyebi yango déjà. Mosusu eza oyo ba deux juges oyo epasaki déjà, j'espère bato ebele balandaki yango eza makambo oyo ezopase na mboka na biso. Mais biso awa mingi eza Moïse Katumbi Chapo oyo toza komemela bino basango ya ba bienfait na ye oyo aza kolakisa ba couleur ya malamu. Bandeko na ngai ba congolais esika nyonso ozali oza congolais congolaise bandeko toza ko opesa bino quand même banzela toza kolakisa biso ba biloko oyo Moïse Katumbi azosala. Topesa quand même temps na Moïse Katumbi Chapo oyo aza moko atikali po abongisa mboka na biso amema biso quand même na nzela ya malamu. Bana ya classe tolakisa bino lobi comment Moïse Katumbi azobunda butu na moi mpona koréhabilite baekole ya bana ya classe na province na ye ya Katanga. Mais esuki wana te aza na souci ya bato nyonso esika bazali oyo balelaka babongisama. Esitaki lobi likambo ya minere toza na baproblème ya minere soki na Katanga lelo batravailleur bazalaki kozwa wana valeur parce que une autorité il faut kita sur le terrain atala nini eza kokende liboso nini okende liboso te atala population place ba travailler. Alors à l'époque ya gouverneur Moïse là ezaki gouverneur ezalaki na batravailleur oyo batravaillaka na baminere oyo bande kofuta matière. Moïse aza moto ayoka bato tololakisa bino quand même temps ya Moïse Katumbi biloko nini anosala abande kokita sur le terrain atali atoni bofuta bango combien atala ndenge balataka esi base protégeaka parce que na kati ya minere wana eza ba biloko ebele oyo ezaka bien te mpona nzoto ya moto il faut baza protéger mpo batravaille malamu. Moïse abande kokende par-ci par-là kotala comment se fait-il bato baotravailler eza différent na baoyo baoleka baoyo baza pour le moment nayebi te so eske bakendaka kotala comment batravaille bazalaka. Moïse imposaka bafuta bato ba salaire même travail en ndako imposaka bato bafuta salaire bandana $100 à l'époque ya Moïse Katumbi Chapo. Peuple congolais toza na mutu oyo aza quand même na vision ya loin ya kotala comment akoki ko maintenir population na ye bazala bien. Moïse aotambola partout même dans banzela partout aotala ba vieillard n'en parlons même pas. Asana oyo ba internat asala Moïse asala biloko makasi oyo so tobandi ko étaler bino bokomona ke aza homme idéal. Ba école ezali ba internat ezali ba makambo ebele o Moïse Katumbi asali na moment oyo.
aza na école de foot oyo azoberge bana mike ezaka bakatange te bakino bazali bagitaka bazie ebele place mo asangisa bango aza na vision de loin mpona kongo na biso peuple congolais topesa Moïse temps ya oyo posa aza nango bandeko soki mutu oyo aza ya koyoka ekozala malamu tolobaki likambo ya ndeko Vital Kamerhe oyo baboyelaki ye deja bato baomarche mpona likambo na ye bato bose plaindre ke bayebaki te juste ezalaki dossier nini oyo bakangelaki ye j'espère bazwaki quand même eyano na bango parce que pour le moment mwana mboka Vital Kamerhe aoyi kokola so recours te mpo bapesa liberté provisoire aosenga ekozala mwa pasi na oyo azosenga mais toza kocontinue kaka kokotala ndenge nini ekosalama bakongolais balingi mingi kozwa toujours babiloko oyo eza kokende liboso neti babiloko oyo bamonaki Soraya Mpiana mwana ya Jules Mpiana oyo akendaki kokende komarche na bato ya INC mais c'est tout à fait normal, il fallait asala bonne volonté wana aza mobali ya mama na ye mais bato bazwi yango ekomi chantage basala émission basala mabele pourquoi eza normal aza mwana bayebi ke aza mwana ya Jules Mpiana mais ata ase trouver na place wana mobeya te wana eza parenthèse tofungolaki juste mpona kopesa banews oyo makambo ezoleka na mboka na biso mais biso awa eza couleur ya Moïse Katumbi Tshapa bandeko bato oyo baza kosala bamarche na bango mpo banégociation oyo ya Moïse Katumbi wana bauti korate kobeta babeti masasi na ndako na ye etomi na mbetu na ye bauti korate ye mais banani oyo baosala marche baosala biloko wana bazwi bana te mais toye komona na ntina ya bato oyo bahonorable baza kosala démarche ke Kabila na Joseph Kabila na Moïse Katumbi basolola nde ntina likambo to wana ngwawa tomemeli bino audio boyoka audio après tozongela bino bandeko audio toyokisa bino eza audio ya moko ya bato oyo bazo organiser ke Moïse Katumbi Tshapa na Joseph Kabila basi réunir Moïse oyo batretaki ye na banationalité nyonso oyo baboyaki ye pa Kabila akita na Congo mais lelo oyo bakomolinga basangisa bango eza na projet to na programme nini oyo baza na yango na kati na bango oyo balingi basala pour baneutraliser Moïse pour la 2023 Moïse akoma so na problème mosusu balobi ke non eza makasi ya bakatange mais biso tondimi te boyoka audio après tozongela po bo comprendre nini eza kobongisama Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Oui, oui, merci beaucoup. Je peux rappeler encore que nous, la jeunesse katangaise, que moi je représente en passant, et avec l'honorable Kazembe, c'est nous les initiateurs de la dite réconciliation. Aujourd'hui, avec l'acceptation de la dite réconciliation de tous les Katangais, en tout cas, c'est une grande joie, commençant par nous-mêmes, les initiateurs de la dite réconciliation, bien évidemment. Quel message que vous pouvez dire à ces deux fils du Katanga? Nous, la jeunesse katangaise, nous continuons toujours à sensibiliser les dignes fils et filles du Grand Katanga à se réconcilier. Nous sommes sans oublier que depuis l'événement de l'indépendance de la RDC, les Katanga restent vraiment poumons de l'économie de la RDC. Et parmi les politiques de la RDC, les Katangais sont vraiment des très forts politiques en RDC. C'est pour cela, avec l'unité katangaise, avec la réconciliation katangaise, vraiment les Katanga récupérera toujours sa première force en politique et en économie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites à Moïse? Qu'est-ce que vous allez dire encore à Kabila? En tout cas, chers frères, grands frères, Moïse Katumbi Tshapa et Joseph Kabila Kabange, nous vous demandons et vous supplions encore à se réconcilier. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas fermer des portes, il faut ouvrir
la porte pour la réconciliation. Avec cette réconciliation, Kabila sera plus fort et Katumbi sera plus fort. Merci beaucoup. Allô. J'espère Bolandi boyoki audio ya batu oyo basangani lelo basangisa Moïse Katumbi na Joseph Kabila. Batan Kabila zali na pouvoir, mutu oyo aboyaki Moïse akota na Katanga to na Congo ezaki Joseph Kabila. Wana Moïse azaki katangete, azaki étranger. Lelo Moïse akiti na Congo akomi katange baluka basangisa. Batu ya maele ba comprendre idée nini ba osala. FCC échoué. Baza na leader moko te oyo bakoki kotia na 2023. Balingi basangisa bango batrike eloko wana pour 2023 babakilo bastonner Moïse. Moïse akoleka na élection sans même FCC. Bandeko oyo eza analyse na biso. Kabila a senti que non ye akotia libaya te bakolinga jamais atia libaya pour le moment. Yango akomo luka ba négocier ba yokana pour na 2023. Mais Moïse a passé dans la présidence sans même appui ya mutu moko parce que aza mutu oyo population bozela ye. Oyo eza audio boyoki yango déjà ba préparation au ba osala. Mabongisa mibolinga bango mibale bayokana. Peuple congolais. Na oyo nde boyoki awa. Na oyo bakie bakomo luka mutu comme aboyi négociation na bakomo luka neti ba assassiner ye. Bino boza bana mboka. Ba diaspora partout bozali. So bozui message oyo. Boyoki oyo mutu alobi. Mususu pe tokoti la bino yango mais le boze la muke parce que dans un enchaînement à chaque fois il faut passer message fort ya Moïse Katumbi. Mutu aza souci ya population na ye. Mutu aza posa azisunga bandeko na ye. Mais baza kolinga ba éliminer ye. Congolais nyonso oyo kozwa message oyo. To raisonner bien. Négociation to o balingi ba arrangement o ba osala. Ya négociation to ba sangisa bango. Eza neti ba éliminer to ba diminuer force ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza pour le moment force makasi. Moïse a force makasi na politique pour le moment. Ba travail ki na ye a démissionnaki pour monaki makama malamu te. Akei akomi mutu mabe passeport o aza italien o aza juif o aza bona boy siko lelo oyo baoluka basangisa bango pourquoi na biti nini po tozo pusa na pembeni ya maponami force ya katanga lelo nde Moïse akopesa force ya katanga eza passé. En tout cas peuple congolais to telema to monaka mosika pona oyo ezoleka awa eza sous politique te. Mutu akomi na asanti ke akomi faible côté mo boye. Siko aolu parce que mutu oyo akopousser ye apeye sous force wana parce que na parti na ye na FCC mutu oyo akokana Moïse Katumbi azate. Na FCC mobima mutu oyo akokana Moïse Katumbi azate. Mais siko nini? Tika bato basala musala na bango ndenge esengeli. Opesi pouvoir na Fachi, topesi maboko. Président Fachi au travail na ye. Mais tika siko makambo eketi na suka. Bandeko oyo nyonso ba congolais biso toza awa juste ba umu na bino to luka ba information to pesa bino. Peuple congolais partout ozali na moment oyo to la bino ba couleur ya Moïse Katumbi Tchapo. Na bolamu na bolingo oyo aza nango mpona peuple congolais. Congolais mon côté na parti politique mon côté o ba ola kisaka même bolingo wana ko partager na bato. To pesa Moïse chance wana. Ba parti politique et botami ebele eza ebele sur combien sur combien de millions de partis politiques. Est-ce que bazo soucier na ba population? Est-ce que baza koyo bata ndenge ba population bazo bunda? Bazo nyo comment?
En tout cas, ba Congolais, on va recevoir un message. Tous à la quand même bateau. Il y a sentiment, tu partages quand même un message à Bisso. Parce que Bisso, tous awa, tous la Sabino quand même, ba bonté, to ba bola mouya Moïse Katumbi. Ce qui mususu azana mususu o ayebi kino, o aza mususu, a makasi na eloko mo boye. Tous awa, pour informer la population congolaise. Ils ont été tous limités. Ce qui mutu mususu azali, toko tangela bino yeke mutu tel pe aza boye parce qu'il faut tous aba homme politicien ya makasi oto bala olakisa bango ezate ya koloba débat mo inutile non bao baosala ba œuvre ya malamu bao baosunga population nde tokolobela Moïse Katumbi aza homme idéal pe akotikala moko homme idéal pour le moment congolais tozala motema bolamu tolingana so tolingana te eza pasi topesanaka chance wana ke moninga asala nga mpe lobi na kosala ke moninga aavance nga mpe na koavance mais soki tolingana te toza kopesana chance te eza pasi mingi biso awa toza 100% tosoutenir Moïse Katumbi aza homme idéal mpo aza na baide ya malamu baprojet ya malamu na sentiment ya mwana mboka lelo akomi mwana mboka baluka babongisa moto asali mabe koleka nani eza ye asali mabe koleka mais pourquoi Joseph amikili te Kabila Joseph amikili te non ye moko asala esiko akomotinda bato bakende baluka négociation lelo Moïse akomi congolais akomi katange lelo moto batritaki na bamo nyonso lelo akomi katange baluka bayokana en tout cas bacongolais to bakatange bao bakozwa message eza pasi soki toza komona mosika te bato mosusu baosepela nde bazwi mbongo bafandi baotonga bandako bafandi politique oyo ya Congo eza politique mo eza mpe couteau ya deux tranchants lelo osepela mpona moninga nde baza maltrataki ye lelo akomi mutu makasi mpo oluka makasi ya Moïse Katumbi Tchapo yango oyo ekomolakisaki bato bamoluka mpo nini bareconcilie bango bareconcilie bango mibale mais soki Moïse Katumbi azali na makasi te balingi baluka ye te le basanti keno aza puissance na ye yango bamoluka sikoyo keno bayokana soki Moïse Katumbi azalaki très fort te bayoka te oyo bayokana te parce que na katanga na bamosusu baebele baza ebele. En tout cas, merci beaucoup na ba oyo nyonso oyo bakozwa temps ya kolanda émission na biso analyse na biso oyo tosali 100% spécial Moïse Katumbi Tchapo tokopesa mbote na Olivier Kamitatu tokopesa Witi Mulongo professeur topesa mbote tokopesa ba oyo nyonso ba pembeni Salomon c'est-à-dire la topesa mbote en tout cas ba oyo nyonso baza pembeni ya Moïse Katumbi Tchapo topesa mbote parce que émission oyo eza juste kolakisa bacouleur to na bato oyo baza pembeni ya Moïse Katumbi Tchapo po tozela sortie officielle ya parti oyo eza parti fort na Congo koleka baparti mosusu parce que parti fort eza makasi soki moto wana yebi kogere biloko malamu yango Moïse Katumbi aza na parti oyo eza makasi mpe aza na baprojet ya malamu mpona mboka mpona bana classe mpona social ya bato en tout cas akosala biloko ya malamu bato bakose retrouver. Merci na ba abonné nyonso ya télévision. Merci na ba oyo ba pona ya télévision comme chaîne na bango. Tomeki ko betela bino solo wana, to tule bino ba audio, bo mesana kolanda biso, potoko zangisa te émission chaque jour 100% Moïse Katumbi, to émission spéciale ya Moïse Katumbi, poto lobela biloko oyo Moïse Katumbi asalaka. To pesi mama Karen Katumbi Mbote, moi si ya président na biso. Oyo aza toujours pembeni na conseil parce que soki mobali aza mwasi ya malamu mwa conseil ya malamu ezala toujours topesi ye mbote topesi champion mbote mwana na biso mwana président na biso topesi ye mbote en tout cas eza malamu topartageaka basango ya mboka na bacongolais nyonso badiaspora baoyo baza tu bakatange to banationalité nyonso Moïse Katumbi aza mpona bino tozalaka même bato na reconnaître ba bienfait à Moïse Katumbi pour te passer chance na 2023 mon côté à l'équipe Moïse Katumbi. Merci na bino nyonso o bazala ki baza scotché dans message na biso
nzambe apambola moko na moko